Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Alors, vous abonnez à Victoria Cuisine TV. Il y a pas mal de choses là-bas. Alors, les lots, tous la recette, il y a mabumu ya ngombe. Mama et mabumu ya ngombe. Ou bien déjà, repas moko typique. Il y a Congo. Vraiment. Donc, tout ça, na mabumu na biso. Mabumu ya ngombe na biso. Yango yo. Na longo déjà, babiloko oyo. Ba graisse oyo ezalaka wana parce que emema bamabele emema mpe basalite na kati moni eza propre nasi na nettoye yango bien sikoyo nasukoli yango mpo ezwaki nga temps ebele moye na filme eza te mpo nga nalinga kosala bavideo ya milai te. Alors yango oyo nasukoli yango bien natia yango sikoyo mai mpo eza na mwa solo parce que eza maboma fraîche eza mpenza ya fraîche mpenza donc nasombi mpe bamarocain donc so oza na mposa biloko ya fraîche ekei mpe bamarocain ozwa mpenza biloko ya bio donc eza mabuma fraîche nasombi mpe bamarocain sikoyo eza na mwa solo solo ya mabuli mabuma yango mpe eza na mwa solo nango mwa boyebi. Alors yango nafandisi yango na vinaigre moni natiaki vinaigre bozala nalakisa bino vinaigre natiaki vinaigre oyo vinaigre ya raisin natia yango na baccessoire mokie mpo bomona. Voilà, natiaki vinaigre sikoyo vinaigre oyo elongola mwa solo wana ya libuma ngombe. Alors mabuma ngombe nyonso tolamba yango na aubergine okomona yango na aubergine toza na aubergine na biso oyo toza na ba légume na biso oyo totia na kati ya mabuma ngombe toza na piment doux ya vert na ya jaune toza na matungulu na biso ba oignon toza na ail na biso toza na ndembi na céleri. Alors pembeni ya mabuma ngombe na biso tokotia épinard. Voilà, pembeni ya mabuma ngombe na biso tokotia épinard na osengisana épinard te parce que épinard oyo ya glace oyo épinard oyo bakata yango mpenza te batokisa yango déjà ezaka mibimba na préféré nalamba yango pembeni mpo nalingi te natia wana mabuma ngombe nalinga yango mpenza na épinard ya Congo wana ou soit épinard oyo mais ya fraîche nango ya mobesu ya kotokisa boye te ya makasa mpenza nga mona kati yango mike après natie mais na préféré nasala mabuma ngombe na aubergine totia légume oyo na aubergine légume oyo épinard tosala yango pembeni. Alors nalingi na nga natia nango eloko te na kati épinard oyo mais mpona epesa yango mwa sucre na préparé mwa poisson oyo thomson oyo eza mbisi oyo ezala lokola sardine wana. Voilà nazonka moko nalingi na nga eza bambisi ebele na kati te nazonka moko na otia mpo etia nka mwa sucre mais nalingi nalamba nangi épinard vraiment ya pamba mais mpona etia nka mwa sucre wana nalingi yango naosala yango système nde tosala matembele ya Congo. Voilà nde naosala épinard oyo nde tolamba matembele ebima mpe gu wana yango natie thomson. Alors voilà nazoki sikoyo kotia mabumu na biso na moto baépice oyo etikali misusu wana na kolakisa yango après baépice na biso en poudre parce que nalingi te na encombre mesa na nga awa na biloko ebele mpo naza na mesa vraiment moke. Voilà sikoyo nazoki kotia mabumu na moto. Alors à suivre. Voilà mabumu na biso yango oyo na pasi yango susu na longoli mai wana ya vinaigre na pasi yango bien sikoyo nazokende kotia yango na moto mais nakotia nano mwa ba légume oyo nakotokisela yango natie céleri et puis nazotia ciboulette donc ndembi ciboulette natia ndembi nakotia mpenza banini mingi te mpona kotokisa kaka juste mpona kotokisa. Après naotia ail yango oyo na kati yango mpo ntango etoka ekolemba na kati na préféré na kata mabumu na biso eza pete eza fraîche eza te lokola oyo mosusu ezalaka oyo omia na frigo nde soki olingi otokisa yango kotia mai te nga omoni natie mwa mai mais oyo ezalaka bamabumu oyo eza ya fraîche te oyo ezalaki bomia na frigo na conseiller soki otokisa yango ya pamba kotia mai te mpo so otie mai ekomisa yango makasi mais nga mabumu oyo eza ya fraîche kaka nde natie mai boye ekotoka nango eumela te elembi donc natokisa yango pendant 40 minutes omona elembi osiko naotia matungulu natie matungulu mpo ntango natokisa yango ekota mwa matungulu kaka nde ezala. Voilà
natia yango matungulu. Sikoyo nazoki kotia mwa bouillon ya poulet. Nasalelaka yango boyebi bouillon ya poulet oyo. Voilà. Natia mwa bouillon ya poulet po etokana yango ensemble. Alors on a ti céleri, matungulu na ciboulette, donc ndembi. Alors nazoki kotia feuille de laurier yango yo natie feuille de laurier. Sikoyo nakokende kotia mwa mungwa, après nakozipa yango natia na moto. Voilà, sikoyo nazoki bakisa mwa mungwa. Tie mungwa po etokana na mungwa. Po mabumo eza nango ya fraîche. Ekokoma yango makasi te, olemba kaka donc 40 minutes ka elembi. Voilà, nataka donc 35 à 40 minutes. Donc elembi nango. Voilà, sikoyo nazokende kozipa yango. Ok, dozipa yango. Voilà, donc sikoyo kozipa mabungo na biso na zipi yango. Sikoyo nakende otia yango na moto etoka elemba na kotokisa yango. Après semani na koyosa sauce aubergine na tomate. Lelo nalambi la tomate mbuma te, na osala la tomate concentrée. Donc nasala la tomate concentrée, na osala biloko na tomate concentrée. Donc voilà, ok. Voilà, mabumu na biso ngo natia ngo na réchaud. Sikoyo nazoki kofungola sikoyo moto. Voilà, nafungola moto. Nafungola na 6 comme d'habitude. Après c'est maintenant okita yango na 4. Tango ebanda nango kotoka na diminuer moto na 4. Sikoyo natia ngo na 6. Voilà, en attendant sikoyo nazokende kobongisa déjà ba épices mosusu mpona kolamba épinard na biso oyo tokotia yango à côté. Voilà. Voilà, mabumu na biso yango oyo ezotoka. Natie mofuniko mwa mpanzi po mai ezolinga ebima. Donc ezotoka. Voilà, na profiter pe nasalela bana mwa bapati na bango na ba saucisse parce que bana mpenza basepa na wana babiloko ya biso ya nini te ya Afrique. Baliaka yango rare. So nalambi baliaka mwa rare, eza biloko balela nde pondo. Voilà, sikoyo mabumu bango bakoka bango kolia yango to eza biloko na biso bamikolo. Bango nasalela bango mwa pati na bango na saucisse. Donc na profiter. Voilà, mabumu na biso ezotoka. Alors yango natia mopanzi po ezomata mwa mafulu wana ya kotoka tellement moto ya makasi. Sikoyo naoki edimine moto. Voilà, tenga misango lisusu. Sikoyo naoki edimine moto. Nakiti moto po moto eza mwa makasi moni ezotoka. Voilà, yango omona yango ekita nango ekonda ekita nango. Voilà, ok. Voilà. Voilà, huile natie déjà mpona banda kosala sikoyo épinard na biso. Mabumu na biso yango ezo continue na kotoka. Na changer plaque parce que oyo eza mpe mosika. Natia yango wana etoka po awa nasala épinard na biso. Voilà. Nabanda sikoyo kotia matungulu. Voilà, natie matungulu. Après nazotia poivron nini nazotia piment doux. Vous excusez, nazotia piment doux. Piment doux oyo vert eza na pe makasi te par rapport à oyo ba rouge na ba jaune. Voilà, natie piment doux. Après naye kotia ndembi. Voilà, ndembi. Voilà. Après nazotia mwa céleri moke. Céleri sikoyo naokende kobalusa yango. Oyo eza sauce naosala mpona épinard na biso. Naotie épinard tomate te na nde ima lokola matembele. Naoki posa matembele awa toza nango te. Voilà, yango nazosala yango. So osali yango bima lokola matembele, épinard oyo ezala bien eadaptaka goût nyonso oyo olingi obimisa yango. Bima lokola matembele.
pinapo. Voilà. Awa na bakisi côté ko na bakisaka eza épinard na mwa bouillon na biso ya soso nde na bakisa bouillon poulet. Voilà. Mpona banini na bakisa su ail donc ail yango wana na tie na bakisi su mwanda mpo eza légume nalinga ail mpenza eyokana na légume. Secret ya balégume eza kaka ndembi mwa ebele, ail mwa ebele, matungulu ate eza na mwa mokie na neti balégume ya baépinard babiteku bamatembe. Me na pondu nde soki esenga matungulu eza ebele, ndembi ebele, biloko nyonso ebele. Voilà. Tikango boye etoka esu mwa ndambo apres naye kobakisa épinard na biso kuna mpe mabumu na biso toujours ezotoka. Voilà, epi ya moke elemba nango. Voilà, asikoyo nazolinga natia épinard omoni bamatungulu elembi. Sikoyo nazotia épinard yango oyo nasi nafungolaki nasepelani épinard mpo ezalaka gu makasi. eza mpenza gu ya épinard te lokwa matembele lokwa bitekuteku ebanga bien makasi wana. Voilà, nazoki ebakisa mosusu. nasala yango 3 sachet. Voilà, épinard na biso yango oyo alors naokende sikoyo kotia mai. Ok. Voilà. Natia yango mai na bakisa so moke mpona ndenge etoka. Voilà. Nakende sikoyo kotia bouillon na biso ya poulet. Voilà. Natie bouillon ya poulet na obakisa mwa soso. Après nakende tia mongwa. Nakende tia mongwa. Voilà, mongwa kaka moke. Voilà, babisi yango soso. Après voilà, après nazokende tia sikoyo Thomson. Voilà, natie Thomson sikoyo nakende ozipa yango etoka. Mabumu yango wana ekomi deja mpe voilà ezotoka esi elembi nango deja. Sikoyo nakende osala sauce. Awa nano natie Thomson après nakende ozipa yango. Voilà, nazipi yango etoka na kolekisa nzungu kuna oyo ya boye mpona asala sauce. Voilà, tokende otala mabumu na biso. Voilà, mai ekiti. Donc bomoni place oyo nyonso oyo mai ezalaki wana mai ekiti. Alors nabalola yango. Voilà, mai ekiti. Donc mabumu na biso mpenza elembi. Nalingi te mai ekita mingi mpo na kotia mai mosusu te kaka supu oyo nde na olambela oji mai oyo. Donc yango nde na olambela yango na kotia so mai ya te. Nazokende sikoyo nasala sauce na biso ya aubergine na ba épices na biso mosusu. Voilà, à suivre. Voilà, natie l'huile na biso. L'huile ka mokie, natie l'huile mokie parce que mabumu na biso bimisi l'huile. Moni bimisi l'huile nango yango bapembeni. Yango awa natie l'huile ka mokie. Naobanda sikoyo na aubergine na biso. Après l'aubergine. Voilà. Après naokotia ba légumes mosusu etikali awa. Voilà,
na aubergine. Voilà, on prend les aubergines. Voilà. Après, on va faire au matungulu. Atie sikoyo matungulu. Kuna pe ngunda mosusu ezotoka-toka. Awa natie sikoyo matungulu. Voilà. Natie matungulu na aubergine. Nazobakisa sikoyo piment doux jaune. Voilà. Nazobakisa sikoyo ndembi. Voilà. On natie boye po eza nango mokie. Soki ezalaki ebele na ngai na bando na piment doux po yango ezala mwa makasi. Mais po eza nango mokie yango na bangi na aubergine. Voilà. Natie sikoyo céleri. Voilà. Sikoyo awa nanda kaka kobaluka tie kokita. Après natie tomate. Na vile oyo nasali la tomate concentrée. Nasali la tomate ya tomate paumée te ou bien tomate ya mbuma te. Voilà. Après ndo natie ezotoka. Voilà. Toka. Voilà. Voilà. Moni baligine na sonde dembi donc etia sikoyo ail. Ajo. Natie ail. Voilà. Po ail ezala nango pete. Yango natia ngo na mwa suka. Sikoyo nakende kotia tomate na biso concentré. Voilà. Tomate na biso concentré yango oyo natie. Voilà. Sikoyo awa sala nango kaka kobalula ti sola mobeso esila na tomate. Ba épices vraiment esangani ou bien ba légumes esangani vraiment très bien là. Après na okende sikoyo kotia yango na mabumu. Soko lingi biloko no ezala bien belisaka sauce ya tomate bien. Belisa yango yo kaka solo soki solanga esili. Soki esili nanu te tika mosu na moto ekalingama. Songo ya solanga esili oyeba ngo na zolo. Yo ko kompenda sola obela. Solanga ya tomate bon, oyo kama pende komi sola obela makasi nde sauce no beli okotia siko na biloko. Soko ozobelisa sauce bien biloko no ebando za kitoko makasi. Secret ya biloko goût nango eza sauce oyo ozosala nde na osala bo ebela bien. Ebela penda bien sola mobeso ya tomate wana pende sila. Voilà. Bobaki na oloba malembe nazokoba siko makasi. Voilà, sauce na biso vraiment ebela pe. Biso tomesa koloba malembe. Voilà. Siko naloba makasi po bato badéclaraki babi ozosala émission bien mozoloba malembe. Ozoloba malembe ozosala malili. Voilà, nasala yango siko moto. Sauce na biso vraiment mamaye. Sauce na biso vraiment. Voilà. Sauce na biso naotika yango so mokie ebela po eza sauce ya mabumu. Voilà. Nayebi te mabumu na français eza nini bolakisa nga. Triple soki nini bolakisa nga nayebi na nga te. Voilà. Nayebi yango te naoka soni te nayebi yango te. Voilà. Alors nazokende sikoyo kotika yango e bela bien là. Voilà. Sauce na biso ebeli. Aubergine na bosa ko sabino natie mobimba te natie katikati natie ndambo. Natie mobimba te natie ndambo. Voilà. Soko linga aubergine ningo ko chama pe mobimba sana ozo te. Eza na ka ba légumes. Voilà. Mais nga natie ndambo. Voilà. Sikoyo na okende sikoyo ko mélanger yango na mabumu na biso. Voilà. Nasangisi sikoyo sauce na biso. Na mabumu natie mai te kaka mai oyo natokisaki mabumu oyo nakisaki oyo natiaki na début yango kaka. Sikoyo nazokende kotia sikoyo muscade. Voilà. Natia noix de muscade. Natia yango wana. Donc natia muscade. Voilà. So olingi kobakisi mungwa
comme nga na changer na mai te na otaka mungo moke. Voilà. Soko lingi otiki no kavu mais nga na otya mungo moke po ndenge na sali sauce wana edimi mungo na tokiselaki. Voilà. Voilà, na bakisi mungo ndambo. Voilà. On va que ça pina piment et na poivre blanc pour na check à monter. Voilà, on tient à moi per. On va que ça persil. Mettez-moi persil. Voilà. Na baxi persil, na tie feuille de laurier, na baxi na piment, na poivre blanc, na persil, na baxi na feuille de laurier. Na mwa mungwa na bakisi. Voilà, na otika nsuku etokati rombela. Voilà, épinard na biso yango oyo siko na okende longola Thomson oyo mpona longola ngo mikuwa. Voilà. Voilà, épinard na biso yango oyo. Voilà. Etikali moke ebela nango jasta. Tozela siko mabomu na biso pe kuna etikali pe moke ebela. Voilà. Voilà, biloko na biso ebeli. Et comme on a suka ebeli, voilà. Sikoyo, tout qui nous présentons sikoyo na sani. Voilà, et ben voilà. Comme on a suka, biloko na biso ebeli toko mingi. Et puis on a biso on a baki na obinson on va tembele. Donc on a cette tomate té ni ya mbuma ni ya concentré na té. Na té juste ndembi matungulu, aïe. Na piment ya vert. Na bouillon na biso ya poulet, na Thomson na biso na ail, na céleri. Donc yango oyo ndembi pe totiaki ebimi mpenza eza bulo kwa matembele. Donc na nena kusa matembele comme eza te nasali épinard et malfa matembele. Voilà. Ah toza na mabumu na biso ya ngombe. Wow. Mabumu na biso ya ngombe yango oyo ebeli soza na posa mwa fraîche ke somba kende buke pa ba marocain bazana biloko vraiment fraîche uta mboka na barumba moko. Mabumu na biso yango oyo totiaki yango aubergine. Voilà, mabumu na biso yango mbe totiaki yango aubergine. Donc ebimi kitoko mingi yango oyo biloko na biso yango wana épinard na biso et puis na mabumu nzamba pambola bino tokomi na suka ke mondi